Mousia koki kozana bana ebele, Mousia koki kozana bana ebele. Mais aux yeux de tout le monde comme ça, aux yeux de tout le monde, est-ce que si aujourd'hui moi je vais passer à la télévision pour réclamer que ngana za mwana ekingani, il faut na longola pe mutu musu pona mikotisa. Na sali constat moko mutu so basaka mutu munene. Azana facilité ko se déclarer za mwana Mousia Kabila. Mutu so basaka mutu munene, ngana zo regretter que na mutu munene. Te so na ngi pe mutu munene, même si na sina lukibino ba journaliste. Là c'est déclaré mwana ya Mousia. Mais na ngambu ya ba avocat ya ndeko Kamere na mona ki mpe bazwa ki agitation ya komona ke ba comme un peu ko mituna que c'est que faut pas benga batu nyonso oui ce qui est permettre ba benga oui domestique ce qui est comme na moment moko bo esingi que même na domestique même na voisin si ba lobi ke ba benga sabango et ça en fin c'est que bazana ba élément parce que na okai ke ba lobi bazana ba bordereau il y a virement bancaire. Tout le monde qui na tango na régime ya Kabila PPRD qui parti présidentiel mais nous avons déploré un comportement il y a IDPS lelo un parti présidentiel qui peut se comporter na sorte ou na manière na kati na bango mokuna ordre ça te baza famille politique bazo yo kanate on suye mono Kaboul na kati kuna ina na bato bazo ndima yete bazo désister et ça na bato mususu baza pour ye baza ya kokabwana makasi. Place où il fallait soutenir na makasi na parti na yenano parti wana yana na mukulu makamutanga evandi ndesko bakomi kota onanya mérite za lesika oyo nanya mérite te tokomona ezaka yete tokomona ebele bakokindi ebele Jamal ate sambeli na ye omona ke c'est un vrai aventurier un vrai comédien papa wana koko wana bolanda te ko barre wana nini 50 ans oya saliawa et bénéficier na peuple congolais ata na infanté et bénéficier na Liban y compris ba ndekone musu ba libanais tant ba saliawa ba ko moto eza le peuple d'abord pas de peuple d'abord et ça ka bango na ba famille na bango voilà. Vous êtes nombreux en Amérique, vous êtes nombreux en Europe, ainsi qu'ici en Afrique, vous êtes connectés sur nos 3 chaînes. On a le bon trio d'affaires, trio Makasi, Bonga des médias, Canal des sages, ainsi que Planète de vérité. Et Lelo, tu as ici la chaîne Nabiso, partenaire autour de Amalia TV, tu as Africa Téléma, tu as Africa Média Info et les autres, tu as Pandara Tekane, tu as Sarabino, tu as une émission Nabiso, et puis vous s'abonnez déjà dans la chaîne Nabiso pour rater une émission. Il y a eu un temps où tout ça soit vivre le confinement pour te coûter des mois pas si mais casse lelo to bongisi baton na biso pour te mettre pour pesa bino mais au message déjà ko zwango tout au long de l'émission na bino canalise c'est une émission où to les gars juste ça ba analyse nous donnons notre point de vue to pesa ba point de vue na biso to pesa bon ba analyse na biso sur ba sujet sur politique, point par rapport à la sociale, tout. Et là, je dis un grand merci à l'équipe qui est coordonnée par Abed Chou, notre ami, et pourquoi pas à Jonathan Bongana qui est derrière la caméra. Merci à Yoshi Bangoula qui n'est pas aussi présent aujourd'hui, il est absent, Vima Kamwebele. Là, je suis avec l'un de mes amis, l'un de mes confrères, Automégapé pour analyser. Pour ça, la canalise, comme nous le disons toujours, nous canalisons ensemble avec Messavi, à qui je dirai bonjour. Bonjour Dimitri Bongania, bonjour Naba Bonignoso, Messana Kolanda Bisso, Nakati à émission analyse, et Mbote, et puis Idi Moubarakat, Naba Ndeko Musulman Nyoso, plutôt Tiko Fongola P, Karem Nabiso, et qui a un peu de absence, c'est qui est belé, plutôt comme vraiment dans ce cas, un peu de méga qui peut arrêter. Mais Nzambe a salué ce grâce, tout le monde est sous l'élo, et tout le monde ensemble, tout le monde est canalisé. Donc, tout le monde a demandé de faire des radios, na réunion aux aramissima pour le cas de demander de non, même pas. Ils ont donc disons, moi il y a Bastille, moi il y a coiffure, donc c'est juste les gars pour
na moi beauté donc biso veto linga moi beauté truth moi beauté faisait ça décor d'accord. Voilà, merci à je dis merci à nos assistants il y a Gladys et Tima et pourquoi pas Progelite qui nous assiste en ce net moment. Je dis un grand merci à mon papa à Po Bongana qui est au Canada. Donc ça au niveau ça là Ange Noir les deux il y a eu sous na plateau na biso à canalisage autre ça émission biso to benga en canalise les to yebi to canaliser kaka toujours canaliser ensemble mais le nous a pas vraiment ébélé na habiter ce qui pour permettre biso dans la temps autre bête appelé monsieur parce que bateau ba na biso siko baza ba yeba ni to lelo aux en temps on a peut oui temps vraiment ils a dispo parce que na ba abonné ou ba s'abonner na ba chaîne na biso lokola canal des sages Bongania Media Planète Vérité il y a Africa Info il y a Amalia donc baza vraiment ébélé ba s'abonner Kafulek ba s'abonner na Kafulek parce que ba meka un peu ko yoka biso ba yeba nino to ko mekaka moko memela bango mo ba idée na biso malgré que zalaka mingi te ke poto ko kisonyo so mais moi mokie ya makanisi o to zalaka nango to so la kango ensemble na bango pona ko moi bo sosoli na ko yeba nini o to ki ko sala pona kongo ya lobby to za na disponibilité wana pona ko pesa mai oyo. Voilà, merci toi qui demande le moment parce que tu dis de moi temps et ça l'introduction la biso bah tu vas dire va y avoir ni autre mais bon lelo il y a un truc qui demande le moment premier point autre belon lelo to belon comme il y a procès à caméra où tu dis qu'avant-hier awa ba sambisier et le on a monsieur Jamal voilà na habité Olanda qui procès en ici ko salaki oui Olanda qui donc je suis obligé à Rolanda. Et puis les gars qui viennent à chaîne voilà, conclusion la monnaie souka basenga ki bongo procès royal pour la mercredi Soraya Amidaya est-ce que on a yo analyse nous ça sur yango parce que avocat il y a monsieur Kamere bazaki pena pour yango te babi pourquoi on ben ça moi si ya caméra ya madame caméra ya pour obengisa moi na caméra ya donc disons bon là moi était mais dis-moi donc abalaki mama ko moi na pourquoi obengisa Soraya ya na kata makama on habite analyse négozani par là dans qui koloba que moi je suis pas juriste ou avocat peut-être pas donc yeba vraiment ko kundola bososoli ya mibeko mais vu que je suis analyste par rapport ya wana bon ngana moni na ngango ezana mabete ya ko s'agiter par rapport ya appel wana sali il y a convoquer des témoins disons si on peut appeler dans ce sens là des témoins donc et kozala kaka pona ko make un peu na banquette ndenge baza ko salama mais na ngambu ya ba avocat ya ndeko Kamere na mona ki pe bazwa ki agitation ya komona ke ba comme un peu ko mituna que c'est qu'il faut pas bien abattre oui ce qui est permis oui domestique mais ce qui est comme dans moment moro c'est que même dans domestique même dans voisin comprendre même dans voisin il y a un moment na mibeko mo balobaka que non assistance à personne en danger et comme rasoki par exemple mutu nde toza a okoi batu ko bazate ba ko luka même en tant voisin na yo ba luka ba yeba donc ce qui va sali appel wana et s'agit de kaka pona ko yeba ndeko Kamere soki aza innocent justice kotika soki pe aza coupable justice kozwaye na ndenge ya komona na pona nga vraiment na mona nga esika nino ba ko sala ba agitation te pona appel wana nous attendons tous mercredi le 3 juin to mekepe koyeba totala ndenge nini oyo mibeko ekokata na ngambu na ye mais soki na komona lisusu pe kozonga na ngambu ya ba avocat de la République ndeko Kamere sika moko azongisaki bango mukie pona koyeba ke ba question oyo ba kotuna ye peut-être eza permité batuna ye c'est maintenant il y a ba avocat ya République ou na magistrat ba mekepe ko convoquer bato oyo bazalaki cité o ndeko Kamere ameka kotuna ya ministre budget ministre finance et puis gouverneur ya banque centrale parce que bango nde baza na probabilité ya koyeba mbongo wana ekeyi wapi nani azwaki yango na yebaki parce que ndeko Kamere na makambo nyonso komona ke atelemaki mingi na esika wana ya kolakisa ye ba preuve ke ye a détourné mbongo oyo ya musala ya 100 jours donc mpona nga soki ya kozonga mwa ko manyola mwa mukie na bandeko bakolanda biso na esika autant mususu ba bengisa Amida Shati to ba bengisa Soraya mingi ba meka mpe kozonga lisusu lokola eza makambo ya mboka batala ministre finance batala ministre budget et puis
na gouverneur ya Banque centrale. Pour Cameroun, notre DIRCAB, hier, on se défend le plus parce que nous dirait qu'il y a une signature à Soukate. Maman Bélé, il y a un salima, hier, il y a un supervisé. À ça, il y a une question combien de réunions au Sali est-ce que ben saki bongo bitakwiri ou a signé un contrat dans le Bolsonaro, mais c'est Jamal. Est-ce que ben saki il a répondu que oui, a tiré une invitation. Mais Malaming a tiré une invitation, bitakwiri a bando ya été mais secrétaire général de Tabando Koya. Ba tourner na bana ko président réunion na le beza ki ngai mais l'autorisation ya présidence, tu ya président chef de l'État. Na habité. Le lenga zo sambela makambo na ndeko zo landila pena makambo de kende ndeko kamera oza quitter. Yango na lobi kaka eza likambo ya mibeko nde akosala mais mpona kotala ndenge makambo ekokendeli mokola liboso oyo ya posi ya liboso oyo elekaki avant toleka oyo ya mibale oyo ndeko kamere alobaki déjà bien na ebandeli na ye projet ya 100 jours eza projet na ye te c'est juste ya za superviseur et puis so azongi ezalaki batravaux moko exécuté par le chef du gouvernement ezalaki batravaux moko ebongaki ezala exécuté par le chef du gouvernement. Mais déjà, tant que travaux et bandaki, nous avons connu un petit retard dans le programme il y a 100 jours. Dans le programme il y a 100 jours déjà, gouvernement et Salamaki n'a noté parce que le Premier ministre a quitté. Parce que les travaux il y a 100 jours, et bon, ils allaient exécuter par les chefs du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Alors déjà, tant que lancé qui va travaux il y a 100 premiers jours, il y a le président de la République, tout ça qui n'a gouvernement. C'est pour cela Ndeko Kamere étant que directeur ya cabinet ya chef de l'État nde ameka ki mpe ko assumer ba responsabilité wana pona ko meka ko sala ko landela misala yango na yango ko mona ke ba superviseur bazaki mo ebele mais yelo ko lazaki directeur de cabinet ya chef de l'État nde azaki mpe au sommet mais maïnyoso e ko sala maka wana mbongo bima boyi oui e ko sala contrôlé par la personne oyo à lancer qui projet en la personne concernée c'est le chef de l'État, le président de la République. Donc il y a des mots vraiment accoyer autant de bima qui je dois signer na ko Zimbabwe na Zimbabwe. Donc c'est un peu ça. Na ndenge ngana ko mona ndeko kamera akobimisa ba propos na eto akoloba malgré batu misu ba ko loba ke na zo wanga na batu to ko loba ka ke ayebi batu te pona nga déjà na zo mona ezana ba point oyo azali pe akoki ko zala na mingi moi disons que la vérité na parce que na présidence ou na cabinet na gouvernement na PDG na entreprise il y avait des ordonnances ordonnances signées par ordonnance nommées par ordonnance signée par chef de l'État nommé étant Kingani nommé état Kingani mais je ne peux pas dire que non le président de la République tel que Azawana a élu Batunyonso ou Saraka na kati ya présidence. Donc est-ce que le chauffeur nyonso o ba poussa na présidence est-ce que chef de l'État yebi bango est-ce que ba conseiller nyonso baza na chef de l'État yebi bango point d'interrogation. Donc c'est le même cas chez le pacificateur Vital Kamerhe si aujourd'hui a dit que non mais c'est Kingani na yebi été comment na yebi peut-être ba yebi na ba combo ba yela combo moko boyi et ça lokola na armée même na armée ba tout musuba zo répéter au moins là bas peut-être un peu comme ça commence à recensement mais moi on va pas ça mutumo be péter mais comme ça kufa ka na guerre mais le la combo na ezatan ba ya Dieu a sali combien d'années dans l'armée ba signé on a pété na bimi c'est le même cas na présidence ba ko la bon ministre budget o mutasa ka contrôle mutu combo na kinga c'est que bon la vie des ordres des alliés non ils ont des ordres c'est partout non ils ont des ordres bandeko ba ko contredire ngati na bandeko ba sali banda na bamboko ba sali banda bomeka na ko landela na batu nyonso soki bilongi la boye ba na ka boye en face. Vous comprenez? On peut parler sur téléphone, on peut convoquer une réunion, mais nous ne sommes pas des amis. Ok, to yebana to sati, musalande sangisi batu, mais il y a ordonnance ces accords signé ka combat mutu, ba yeli combat mutu. Nous signons no bandi musala et puis ezana batu oyo nde bazana probabilité ya koyeba yo na département oyo kozala vraiment. Ndeko Vital Kamerhe asengaki que procès na ye ele ka bongo ezala bongo en public, ezala bongo diffusé. Est-ce que au candidaté que azala makambo vraiment oyo ngaki aloba na pena na yango déjà ça komona na oyo aza koloba o lobby na mona ki bande ko belé ba komaki pe na ba réseaux sociaux pesa na sagesse ya Salomon pesa na intelligence à Vital Kamerhe. Donc moi déjà je peux dire chapeau bas à Vital Kamerhe et par rapport il y a ba propos na o atenaki sous lobby par rapport il y a deuxième procès na
donc raison pour laquelle asengaki mpe ezala na bato nyonso bon eza mpe mabe te parce que eza bazolobaka eza mbongo ya leta mbongo ya peuple mbongo na ngai ya yo na bato baotala biso donc yango esengaki ke biso bato oyo balobi bayibi mbongo na biso biso bato oyo balie mbongo na biso mpe totala yango motu oyo balobi alie mbongo na biso aloba asosolisa biso ke soki alie yango ndenge nini et puis namoni yango mabe te. Vraiment au moment mabe te merci na bandeko oyo bazwa na biso na ngwa oyo bose continue ko s'abonner kani wotala biso na sera ba komi bongo s'abonner ceux qui ont cliqué na rouge ba komi s'abonner et puis n'oubliez pas de cliquer aussi sur la notification na clochette wana pour ozanga bongo ba information à chaque fois ton côté émission na biso qui te pour canaliser ou nous canalisons ensemble vous et nous pour tout ça musala kitoko na bino na signifie bino que tout au long émission au ba intervenant mususu ba intervenir à partir ya téléphone to benga bango pour basabe ebele ko loba ba pesa makanisi na bango par rapport à sujet tozo lobela na lomba mpena parce que TV za ngonga to meka pe ko lobela na likambo itali ndo na biso Jean Makabun vice-président ya parlement ba côté ki bongo demande pétition naie pour bakitise na nina soi-disant aza ko voilà balongola ye donc azo mérité te na poste wana vie petite fête naie vie mayele naie vie makambo naie a ko kapenda te bon ba continuer pétition ba signer wa longwa oui ba lekaki na vote bazaki 315 député au bayaki nkolango ya vote parce que toyebi bongo bazalaka 315 te bazaka au-delà mais bayaki 315 films makambo ya confinement au bamona ki wana et puis tant ba votaki yango ezaki bongo na bato musu ba 9 bazaki bongo ba votaki voilà yango ba votaki na bango ni pour ni contre bango bazaki bona 4 et puis la majorité plus ba votaki ko ye akende voilà et tout le monde ba photo à l'hôpital ça dit bon to kota kuna te voilà to za besoin te baka makanisi na yo. Est-ce que kolongola ndoko Jean Makabun na place wana et ko créer bilinga milité parce que bata IDPS mikolo ezaka so ba yoki boy ba bimi le banda so ba yoki boy ba tomi nini est-ce que moment où tous en a moment crucial tous en est-ce qu'il y a on est pénalisé pénatina ceux qui n'ont pas qui me ko ya la rapide pour nanga na koloba eza malamu tu eza mabe pour nanga la moni eza malamu parce que bango basinga qui un peu état de droit bango moko ceux qui n'ont pas bango moko parce que le pouvoir eza na ngambo opposition pouvoir eza na ngambo opposition donc ngambo opposition to komona mba moko ndeko Kabuni o azali président AT ya IDPS sur les partis présidentiels. Tout le monde qui na tango na régime ya Kabila PPRD qui parti présidentiel mais nous avons déploré un comportement ya IDPS lelo un parti présidentiel qui se comporter na sorte ou na manière où bazar se comporter parti au pouvoir en même temps parti opposition parti au pouvoir bon là je sais pas si je peux dire opposition na carte pouvoir wana bazar ko se poser contre qui idéologie na bango na nozani est-ce que bazar ko meka un peu ko yeba idéologie na bango. Donc pour moi ndeko Kabuni ke soki basaki démarche wana bon il y a des preuves et ça na ba compétences o esenga ki mutu azali sika wana botango aza ko mériter te aza na ba compétences wana ozali sika wana te et carrément il faut azali écarter mais na landaki na Twitter na kendinga olobake bimi azaki surpris te ya ko mona loko o eleki aza bimi tête haut mais ngana loba bimi tête haut te pona ndenge soki ayokaka toli soki ayokaka oyo balobaka ko yoka eleki koloba ke ba ndenge balobaka a démissionner atika neka président ya IDPS mais peut-être alinga za la humilier na façon oyo aza oyo parce que aza humilier na décret moko omona ke mutu moko ta banda ko sepela na comprend mutu moko ta banda ko sepela na ndeko to ke ne pas ito zongi pas ndeko na ngai avec un akota ki bongo candidature naie pour ba voter na place azali équipe pour analyse ça que pour ba étudier le sur ba mona ki ngote mutaleki asali ba moi pe et beaucoup lelo ba moi comme on la est-ce que au début ça qui non pouvoir à partage ça qui pouvoir à partage si je peux dire que nous ça qui pouvoir moko boto pesa na lokola to bundaki lokola to saki si on makambo za ovanda makambo tange vandi ndesko bakomi kotala bon nanya mérite azali sika oyo nanya mérite te tokomona ezaka yete tokomona ebele bakokindi ebele
ebele penza kanga ngo mokola lelo komona ebele bakotika na ba mariage o nyoso ya omona ba ko ba isanga so bebe ba oteliseke to ba ngape papa na biso facha ke ne poye pe ba bimisa ki soit disant ba document ya bobo te zake ezaki ba document yango tozoloba kaka ke ebele ba kokindi ti omona ke papa nani le président ya Sénat ndenga za osala ba démarche eza na makambo ebele ils ont vraiment na makambo belé yango zo mona ke na lobi ke tambwe mwamba tanga kotisaki baba et comment il moins complication momoni ke tanga Alexis tambwe mwamba asali lokola batcha moi mai na vino et lembisa moi likambo yango mais kasi vino si soki ofongola yango makasi nango e ko bandaka ko mata donc makambo oyo yana ebiso kanga ngo data lelo ebele pena ba ko kindi ba mariage zo mona ya ba FCC cash oyo okomona ngo ke non ekoli déjà ndende ko kamere azali na kati ya lilo na kati ya ba mape nanu déjà mariage ezali donc bango moko déjà cash nanu baza sous bien te lelo to moni bande ko bari magie baza na kati ya ba boloko si peut-être na ko tsango peut-être on eza moko ya ba point auto ko lobela lelo te mais to moni FCC déjà a lancé au moins 10 avocats balega ki na télévision pour na ko samba na ri magie yango moninga na kotuna mingi na olubaga mingi lelo si on parle de la démocratie IDP c'est ça parti démocrate PPRD ça qui parti démocrate ton dit ma démocratie ya PPRD tu ya IDP toto lo baké IDP c'est ça na dictature PPRD ça na dictature parce que on a vu combien de gens passaient à la télévision à l'époque de Kabila pour inciter même les gens de l'IDP oyo tom so basala arrêté te o ba interprète mais lelo comme il a muke mutako lobaka sur Tshisekedi même si parle de vérité lobby convocation ko te waka ba benge kuna côté mais mutuka makale zano kuna mais c'est déjà eza dictature yango to kota ya na lobby ka ke na alire o to ko kende makambo belé e ko sala manamboka o na ali autre keni makambo belé ça na katamboka oyo merci na bino o bozo continuer ko tala biso bozo continuer ko s'abonner ba commentaire na bino et ça la biso bien ba message na bino inbox et ça la biso be kitoko makasi et puis to lingi po pesa biso ba sujet tant bozo ko mo bengi be biso no ko tiro benga biso et ça la biso bien kitoko makasi tozo ko babona de na biso avec message âge noir boss DG ya canal de sage au tozanaye donc batambongo de likita batambongo quoi likita ba DG voilà to binga po poussa na yo natala ki vidéo mo batina ngo semaine passée mais comme nous avons tenté au kuta na yo nous tenté sur na yo vidéo comme na téléphone nga eza juste moko ya bon ya Kabila le fait Musée Kabila de père Asali leki ya Ibrahim comme nous savons Emmanuel Kabila bon comme qui minga na vidéo ko kutala ngo ye pas ça juste venir ni vidéo na ya le binga pela mo na Kabila le père avec un chapeau mais bon mikolo ko to ibaka mo na Kabila fo na chapeau o tika mo mutu ko vo poto ta tête wana ndenge zali forme tête wana musée ndenge zalaki donc to ko ta ya lo le chapeau o ta bila tête bila lo ndenge mo pela na Ibrahim Kabila ndenge mo pela musée Kabila. Bonsoir comme na ngai Emmanuel Kabila mona ya musée Kabila mama na ngai comme na e da ai bakutana na papa na biso na bato utenika yaya na ngai Ibrahim to sola mingi na ba WhatsApp na ba phone abisenga to kitana na kita Congo mais na banga na ngai na mona fona kiti Congo ba ya ko kanganga pamba mais un jour pe na kita kaka merci mais bon ce que tu comprends analyse na donc yeba bongo bon bazo réclamer ba bien bon bazo réclamer papa na bango eza ba bien ni ya Congo pour mbongo zaki papa na bango to pe ndengeni ça no analyse parce que bon déclarer ba bien papa na biso ils ont ndengeni na ozunga ka na analyse to na réponse au maman Marie Olive Lemba pesaka basala bayaka kuwela makambo te parti na makambo ya ke papa na ngai to maman na ngai la kati ya télévision te ce qui toza peut-être un problème familial to meke mpe ko zonga na kati ya famille to meke mpe ko solola oui musée ko ki ko zana bana ebele musée ko ki ko zana bana ebele mais aux yeux de tout le monde comme ça aux yeux de tout le monde est-ce que si aujourd'hui moi je vais passer à la télévision pour réclamer que ngana za mwana kingani ifuna longola pe mutu musupo na mikotisa non tongo ko longola ndeko Kabila ke ye mwana ya musée te ngande mwana ya musée mais de son vivant musée ala kisabiso Kabila Joseph ala kisabiso binoté si moi je peux dire musée atikala la kisabiso te ki Ibrahim soki Etienne soki nani atikala ko la kisabiso ngote
totikala komona biso nyonso boye kete mwana ya kingani musée alakisi biso ye Joseph Kabila mais yango wana bandeko tant ba ko réclamer bongo bo mekempe ko kende na mwana C peut-être boluka oyeba yango moni soki na zongi sekisa kinga epesa kinga mawa pe pesa nga nzoto malibi et si que pesa nga bobangi ebele na réponse oyo maman Marie Olive alobaki to atindaki biso abi lelo soki to lobito kende ko salisa ba test ya ADN na ba famille na biso bonganya ba famille ebele to ko panzana batika biso to vanda kande to vandi boy parce que ebele bo mona ka to mtusu papa mo boy yo katsaka papa na ça fait 30 ans que papa na yo mais soto ke na ba ADN o mona ki azaka tata na tenzoka papa na voisin. Donc il faut vraiment te faire attention à ma cambo, tout tika, tout qui est dans le calme. Bonganya, bakosala. Yamon a évisé, hein. Yo qui nous a testé à Denan. Au moins ils sont qui toquent na testé à Den, ko na Congo ya lelo. Et belé à ma balle, il faut couper comme ça. Parce que toko bota, na ba voisine, na ba voisin. Mwana moko boya koli pe na ndako akomaka mwana ya papa wana donc yango na koyebisa to yambaki ndeko Jules Bongombe moko ya ba maître juriste expert na makambo yo ya ayebisaki biso boye na makambo boye soki papa alakisa biso te de son vivant mais papa azali na baninga papa azali na bandeko papa leki bazalaka te ata baninga bazalaka te kasi baninga nyonso wana otomonaki balakisaki biso balaki babandako babandaka koloba ke oui Joseph mwana ya musée tomona lokola papa na biso ba hérode ya paix à son âme ya maison civile na kombo za ko échapper nga parce que ba bien oyo bango bazo ekaka bien yango koloba ba bien nini musée ayaka na bieni musée yakana ba boti ya mbula musée ayakana ba boti ya mbula ba soda ba tenia minene ba bien ngo papa bango zaka nga musée atonganda kunini na kati ya Kinshasa musée atonganda kunini na kati ya ata na mboka na ba province musée atongango ba bien ngo eza wapi vraiment merci les frères qui me savent na sisa na ngo tambo ba bien o ya musée zala nini bon clairci biso to ba bien musée marché de la liberté pour au musée atongi marché de la liberté de bien musée to triomphal to ba stade municipal te za ba bien musée te eza ba mbongo musée a récolter na kati ya Congo asali misala pour na Congo donc eza ba bien musée te soki bozana ba bien mususu bokende ko réclamer ngo botika ko yela biso makiri ya télévision. Merci mais ça vini na ça bino ke lelo eza bena toujours loba toujours canaliser na bino ensemble to deki ozabona ba intervenant mususu o baroya tout au long émission na biso be ba retrouver benga bango ne ngonga yango ekoki to be ko benga intervenant moko to tune mituna sur ba sujet o esto lobeli avant de continuer ba sujet mususu yepe a roleka ko pesa biso idée na ye par rapport makam o toujours lobela to benga bongo moko ya analyse minene na kombo ya super ngala 9 lumière voilà tozo benga analyse moko boye na kombo ya super ngala 9 lumière yeba omeka pe ko pesa biso ba analyse na ye par rapport ya ba sujet auto lobeli mbote ndeko ngala mbote ndeko ngala nzisango munene ndeko bonganya ouais bonne santé santé ezali malamu na kati etumba toyebi te na ngambu na bino pe kuna ouais kibe ezali toyambi bino po toza pe na émission toza ndeko mona plateau awa tozolobela déjà nde tolingi toza intervention na bino par rapport ba sujet tozolobela ba sujet eza mwa mingi mais torotuna o 2 ou 3 questions au répondre ngo comme ça torozonga lo sumba sima torobenga lisusu pona ba sujet oyo kolanda na sima mutuna liboso eza boye toza na actualité munene lobi ezaki bongo procès ya ndeko Vital Kamerhe bolandaki yango tu ngeta bolandaki posango ngeta tolandaki yango voilà kitoko lokwa bolandaki yango nayebi te bozomona ndenge nini makambo nezo kene parce que ndeko Kamerhe asengaki ete procès na ye eleka bongo en live eleka bongo en public ba filmer ko po azaki pena na makambo oyo yangaki a éclaircir opinion publique nayebi te ndenge bozokende bolani na makambo makanisa bino za ndenge nini analyse ni boko sala pona dossier wana. Bon, par rapport ya makambo yango ndenge bandaki na ndenge ezo évoluer na procès ndenge to là personnellement towela pena ko se prononcer te parce que politique ya Congo eza na ba réalité nango ebele makambo susu ekendaka bozo ke nango bo pronostiquer mingi
bosutuka boye filme baluki nango na mwa ndenge moko boye mosusu mosusu mpe ekende boye baluki jusque là ndenge makambo yango ezokende nazomona nanu isi moko te totala nao na 3e sorti na bango ya kosamba ndenge bakosambela na bapreuve mosusu oyo ekobimela ebongo toyeba kojuge likambo yango parce que jusque là flou moko nano ya nano na kati wana na bakote nyonso jusque là bato yango balobi nano te oyo tozozela toyoka epai ya bango kamere toyoki yango nano te oyo mpe tozozela toyoka na bango bato bazo akise ye toyoki yango nano te tozela nano évolution na 3e nini ebongo totala ndenge nini ekolekela matondo ndeko ngala na bongo babengisaki bongo na procès 3e procès esalema babengisaki bongo madame ya kamere na kombo ya Amida Chati et puis na mwana na ye Soraya na yebi te makanisi wana omona ngo ndenge nini ouais makanisi ti balobi ke babengisa bango eza en fin te c'est que baza na baélément parce que naoka ke balobi baza na bordero ya virement bancaire peut-être que ça va virement bancaire mo ya likolo o esalamaki na bacompte na bango alors il faut baluka bayeba virement wana esalami na bacompte na bango mbongo wana ebele uti wapi même soki eza na rapport te na makambo oyo ya 100 jours o bajamal banini mais soki eza na bambongo moko boye exagéré ekotaki na compte na bango esenga balandela ngo bayeba peut-être komema biso lisu na piste moko mosusu oyo kozala malamu parce que ngana oyo toyebi yango malamu ke population tokosouffrir makasi mais tokoyokaka bamoteur bamillion intel kuna azwaki boye intel kuna ebimaki boye baréalité mosusu oyo ezobima na procès wana c'est très bien peuple mpe amona ayeba ke bamillion eza kokende na bamakambo moko boye oyo so tolandi mpe en principe na makambo mosusu ezali nango bapriorité te na temps oyo kebele ya bamillion ekende na bamakambo moko boye mais malheureusement eza réalité ya mboka na biso esalamaka bongo bamillion il faut kende na makambo moko boye oyo eza na baintérêt ya bapoliticien baza na bapourcentage na bango olia kooriente mpena bamillion wana na vrai social ya peuple voilà merci ndeko ngala mutuna mosusu ezali boye na ngambo ya ndeko Jamal Ndeko Jamal awumeli bongo na Congo asali plus de 50 ans mbali boso alekaki po asamba batundo kosamba na langi ni oyo osamba na arabe non sera pas compliqué bon justice na biso ya yebi français bien donc balakisi ba vidéo ya kala ba français akenda koloba na interview basalaki alobaki pena français kitoko toyebi te na ngambo na be lisusu bazomeka mpe ko compliqué po asali bongo statut ya entreprise na ye na bana mike basine moi na 4 mois signé na contrat ya 100 jours moi na moi botamaki na moi na année 2019 et puis a signé na contrat ya 100 jours na ebité ozomona ndenge nini moi eloko moi flou esalemite vraiment na kati wana po Vital Kamerhe pe eza bona ba entreprise o eza bona expérience à 20 ans 15 ans na makambo construction pour na nini ndeko Kamerhe akenda ko luka bongo te make o luka ndeko Jamal basala neka contrat wana ndeko na ngai bonganya pe bandeko balandi baolanda biso deja nga nazoloba ngo Jamal ate esambeli na ye omona ke c'est un vrai aventurier un vrai comédien papa wana koko wana bolanda te kobare wana nini 50 ans oyo asali awa ebénéficie na peuple congolais ata na infanté et bénéficier na Liban, y compris les connaît monsieur Libanais tant basali awa. Lelo so okei Liban, okei na bani na bango kuna ba mboka na bango ba anango ba vi na bango kuna ba Beyrouth soki ba Istanbul so bani développement ba meilleur ba merveille ko tuyo bomona kuna ezala Liban, ezala Portugal, ezala nini eza mbongo ya Congo mbongo ya ba Congolais bayakawa babandaka bango ba commerçant botala na tiri o bango bayaka ba commerçant eta mboka na bango ezalaka na ba ane o basali baza ba bato ba mvua mishi ba mboka na bango ba mvua mishi ngo na voie normal te na kimoyibi okomona ana ke o commerçant so ya ba meuble mais so landele bien na CC na kata makamba ba minerai bazangi te na kata makamba ba arme bazangi te na kata
donc bato bakotisela biso mpena mobulu bango wana e bazalaka bapire na bapoliticien po bapoliticien bazala baparapluie na bango akoya na mwa 50 000 abomi yo misu akoya na mwa boye abomi yo misu mais bango bazozwa des millions de milliards bacontener ya bambongo eke na bamboka na bango nakanisi bolandaki asali transfert na compte privé na ye soki 15 millions kuna na mboka na bango boye o mwasi na ye moto azwi mbongo o wana bimisi mwana ne moto azwi mbongo tomoni transfert te envers entreprise moko boye libanda o asali virement e bato bazwa mbongo en liquide des millions oyo amsu biso ngai boye so na kei nazwa mbongo na nga kutu ekoluka baprocédure milai ekoluka so banini ombongo ebima na boye te ekosala boye te étranger aza na bapriorité wana nyonso allez-y comprendre que eza makambo ya COP eza na COP oyo elekai na kati e soki olandi ministère public bien akoyebisa bino ke détournement eza kimoyibi ya baintellectuel ya bato ya mayele donc il faut kopousse mpe mayele ebele mpona koyeba so na bino asala rappel moko boyoka ke ntango faci azwaka pouvoir baproclame résultat provisoire boyoka ke communauté libanaise basalaka délégation moko na liboki ya mbongo bakende neti kofélicité ye ezalaka deya corruption morale omoni kote bango mpo babandelaka même bakonzi misusu nyonso wana o intel abimi gouverneur intel asali boye bakokende na pake na bango moko boye bapesi deya bakandi yo bakomo créer barelation bozalaka bapire bainvité yo boye batambusi yo boye ale ntango bamakambo ekoya mpo babénéficie na bamarché wana babénéficie na bamakambo wana donc ye ti bazwa ye eyalaki deya ya makambo ya bapourcentage baretro commission eya na kati soki ozwi marché wana biso tokozwa boye biso ekosala boye e procès oyo ekobimisa bavérité mpe ebele bato ebele mpe bakokangama na kati tozomona ke moto babimisi phare eyali Vital Kamerhe mais tokokende kodécouvrir makambo ebele na batiyo ebele na cese pour comprendre ke appareil politique eza pourri en collaboration toujours na baétranger wana pour peuple congolais a bénéficier na eloko moko te mais bato wana bazokomvoinisa bamboka na bango parce que bakonsomaka baproduit ya mboka na bango bakonsomaka biloko ya mboka na bango mbongo na bango ekendaka na mboka na bango basalaka eloko moko awa te bainvestisaka eloko moko awa te tokolandeli Jamal wana malamu omonake babien na ye na makambo na ye nyonso ya malamu eza na mboka na bango eno awa na mboka na biso e bato na biso oyo mpe bazoyiba bakonzi na biso ntango olandela bango mpe malamu mbongo na banki ya mindele bandako kosomba bapartement na bavilla na mboka mindele et ainsi de suite ata somi mutuka yango fabrication ya banani ya mindele mbongo ezokeka libanda bango bazokomaka plus que fort biso tozokomaka plus que faible et peuple azosouffrir donc pas de peuple d'abord ezaka bango na bafamille na bango voilà Matondo Mutangala question de ya misato ekozala boye poto ke ben lombangu eza boye tokoti bona sujet ya destitution ya ndeko na biso Chama Kabundu oba longole tant que vice-président ya parlement na ebite utokala bavotaki ye akotaki bo mikanda na ye bandimaki ye bavotaki ye mais mokolo lobi bavotaki po alonga bongo na esika wana na ebite makanisi nini okozala nango na moment oyo to moment moko crucial mais bandeko bazolinga bakota ka mboka ngo na kati ya bapetre parce que toyebi bandeko so IDPS ne basalaki bongo lobi su bakomarché bakotumba bakosala bakosala na ebite makasino ekozala nini na lisika ngo bon IDPS eza na makambo ebele na baréalité na bango ebele mais conseil biso tokomeka kopesa nanu tobandi na IDPS yango moko il faut bayeba ke cela fait plus d'une année bakasu parti opposition te bakoma parti à pouvoir donc moi comportement ndambu il faut changer mais jusque là comportement na bango eza même comportement oyo tango bazaki na opposition or bosala désordre bosala ba désordre msusu bosala ngo contre nani parce que bino bato bo diriger bino nde l'état bino nde bato bosimbi makambango po kale alaki bosala ba désordre wana parce que bino opposition lelo IDPS a opposition ti wana elle na kati na bango mo kuna ordre ça te baza famille politique bazo yokana te
osuye moko kabund na kati kuna eza na bato bazondima ye te bazodesiste ye eza na bato mosusu baza pour ye baza ya kokabwana makasi et de trois ozwi bato mosusu oyo banyokwami na makambo ya IDPS lelo IDPS ezwi pouvoir babénéficie na yango te ekomi bamaster ya mikili oyo mpe majorité bayawa ebele bakomi okangama miyibi baye kowela koyiba parce que po ntango oyalaka nango mpe rien bakapi bato balikemba kuna baye bamoni bambongo awa bakomi koyibayiba bakomi bisalasala bazwa basi ya bato bazongisa boye donc désordre mono eza makasi na kati ya IDPS oyo biso tokosenga na bango moko mokonzi ya mboka baluka nanu batya ordre na pays wana na kati ya parti wana po endeka kotambola mwa malamu bazala na comportement moko responsable batala baninga na bango mosusu bazanga mpe bamakambo te me bagera yango ndenge nini par rapport à l'autorité morale na bango na banani donc moi discipline moko boye eza te IDPS ekozala na yango moko na kati nango IDPS po ya kote ya faci ekozala ta na trois positions ya kopanzana kote ya kabunde eyali kote so ya banani eyali kote ya bafisi mokoko ezali baluka no babongisa bien e bato kotya bato qu'il faut à la place qu'il faut donc na makambo ya destitution na ye eza makambo ya politique eza na baréalité nango place oyo efale soutien na ye ezala makasi na parti na ye nanu parti wana ya nano na mobulu toye na libanda boye okomona ke place moto ewuteli normalement moto ekokai kowutela wana te parce que eza baallié na bango ya kala na opposition oyo mpe baza minoritaire me ndenge nini baprovoke eloko ti eya kosimba ngai so na étudie yango bien e okomona ke journée ka ya lobi mabunda bayambaki ye nanu na faci avant ke bamakambo wana esalama donc ezali baréalité politique c'est que décision ezwamaki partout ke ye kolandela boye azala wana te yango mpo omoni ke événement esalami avant événement bamoto ezalaki ya makasi mais événement wana esalami ya part incident esalamaki na kati ya salle kuna omona ke ishasa yango mpenza eningani mpenza te ndenge ntango mpe kokai koningana par rapport à l'événement à Bongo c'est que ça na ba mot d'ordre na ba makambo mosusu epesami na CC y compris na parti na bango pe donc voilà mato nombutangala ya suka na pena lombangu o répondre biso pena moi na lombangu nkambu ya succession ya le fait Musée Kabila ndeko mususu atineli biso vidéo alobi ke ye pata mona Kabila comme de kimi biso je crois eza Emmanuel Kabila ndeko leki ya Ibrahim Kabila na yebite bazo réclamer bongo bien papa na bango okoloba nini mpo nango bien papa na bango eza nini Kongo na biso to pe nini likanisa eza nini na kati wana ya liboso na koloba nasali constat moko mutu soka saka mutu munene aza na facilité ko se déclarer aza mwana Musée Kabila mutu soka saka mutu munene nga nazo regretter ke na mutu munene te so nagi pe mutu munene même si nasina luki bino ba journaliste na se déclarer mwana ya musée na oyo etali likambo wana nga na koloba bakuze tribunal ezali oyo bakoki kolandela bamakambo wana musée des sang vivants aza na mwasi oyo alakisaki bato aza na bana oyo ye moko alakisaki bato mais eza bongo ezaka bongo na leta ti papa soki alakisi bato bana me bango wana bayebani bavideo ezali muza azoloba mofisi kingani bafoto ezali muza atelemi na bana na ye soki bino bana mosusu oyo boyali oyo elobamaka boyo te eza bamakambo na bino famille parce que muza azangi bandeko na ye te aza na bandeko na ye oyo bana na bakobenga soki batata mwasi soki banoko soki banani soki bakoko soki banani na baqualification oyo bakoki kozala nango par rapport ya lien parental oyo baza nango na musée parce que musée ayaki te le dernier survivant soki ya famille na ye musée akufa me bandeko ya musée bazali bakende en famille basolola à partir ya lisolo bakosolola en famille soki emema bango na leta ebemi bango na leta soki bakosala ndenge nini eza makambo na bango oyo question ko tokei totali yango na bien eza ba distraction mo inutile oyo makambo ya série ali oyo to peuple alobela to alandela makambo ya famille mo boye so sikoyo baconfirme oyo kingani aza mwana musée to aza mwana musée te neti boye ngai
bino mpe batuna bino question te me nga moko na milobelaka nga na yo toganye nini na kati eloko moko te vome biso tolobela plus makambo oyo etali biso donc baluka eza makambo na bango famille baya na badistraction moko te neti nani oyo ye soi-disant Ibrahim wana azoluka neti amema na baincident mosusu inutile ntango ozwa koloba o chef de l'état asaleli nga boye ezongisi boye po esala nini bakota matata na monstre bakota matata na China non donc bateatre mosusu biloko mosusu ya bango ya famille basala tango po ezo apporter biso eloko moko te bazala bana muse bazala bana ya muse te eza makambo ya famille na bango bayeba koarrange yango kuna na famille na bango nga azo regrete ka mpona mutu munene te so na ye mutu munene nenga mpe na sina leki na lobaka na mwana muse matono mingi mutangala tozozongela bino tokokontinue na plateau na biso awa tozozongela bino mbala nsima matono mingi nga mpe na sepeli toza wana disponible mpona komeka kopesa toujours mwa avis na biso na kati ya bamakambo yango ndenge ezolekela matondo mingi boyoki nayebi te mwa commentaire na ndenge ndeko alobi omoni ndenge namoni ndeko alobi kaloba ndenge alobaki parce que tosololi na ye te epuis nga nalobi na ndenge na ngai mpe ndenge alobi donc na makambo nyonso nga nalobi namoni yango mpe kaka ye alobi donc namoni eloko ya kocontredire eza te to ya kosala commentaire eza te mais eloko oyo esekisinga kaka mwa mingi soki mutu kaka aza mutu monene abimi yango mpe eloko susu oyo peuple congolais akoki emeka mpe kosimba po tomeka mpe kokota na badistraction oyo te ezali ya koyeba baintérêt na biso eza nini na makambo oyo bana ya musée bakobimaka badeklare ke nga mwana musée bon mutu yango mpe bokodeklare aza mpe sous président de la république te intérêt na biso peuple eza nini na bascénario oyo baza kosala oyo batika biso c'est le moment ke RDC toconstruire mboka toyeba nini eza kosalama mpona lobi donc makambo oyo vraiment nakosenga ke mbala ya nsima ntango tokosalaka baanalyse na biso bamasolo ya famille ya bato tobetaka te. Merci Ange Noir, merci Évêque, merci na Jonathan Bongana derrière la caméra, merci pour le belles images et merci pour les bons sons. Merci à la réalisation de Abed Achou. Oui, que nous pouvons barater Abed vous aider vraiment. Merci à l'assistance de Progelite ainsi qu'à Gladys et Tima, le poids lourd de la presse congolaise, le groupe de la presse congolaise et voilà.